Mbote mingi balandi na biso ya Congo Esengo TV. Mbote na bato nyonso to bazolanda biso na minute oyo. Mingi ya koloba eza te me bango moko bandeko bakolobela biso toyeba ba identité na bango bien po esala ba téléspectateur na biso mwa Esengo mingi. Bonjour mwana mboka. Bonjour mwana mboka. Mundeli ya mboka. Bongo bananu awa toza wapi? Awa tozali na parlement debout Masina quartier 3 oyo wapi esika motema ya Fayulu evandi parlement debout oyo yebani Congo momba esika pression la force esika résistant de bazali et yango ndezo mona yo mozo constater bato de bazali. Bino boza banani? Vraiment na kobana no mpesa kombo ngai nazali d'abord le coordonnateur Hervé Matata, il y a parlement debout, il y a Masina quartier 3, et Bisso a parlementaire debout, les résistants, les soldats du terrain, les rois de la rue, des Bisso. Soro qui pendant que partisans à Masina pour la rebondir la mboka, Bisso n'est pas la soki mo muketo koki koyeba Martin Fayulu azana ni pona bino. Martin Fayulu azali le président élu de la République démocratique du Congo. Na maponomi ya Bosolo et Salamaki en 2018 en décembre. Martin Fayulu a mokonzi ya mboka et puis azali soldat du peuple. Il a incarné ma valeur pour le Congo. Et Angonde biso za simane pour le solution. Ndeko na ngai toyokaki na mukolo oyo uti kolanda mawana olobaki ke bino mutu yamba Martin Fayulu na retour na air azongaki na Kinshasa awa. Est-ce que bino mutu bosala chipo yoana olobela biso nanu bandeko na biso bayeba na bana poto balanda? Exactement, bana poto boyeba bana mboka Congo boyeba na niveau national niveau international boyeba que biso nde tozali magénitaire mama ya chipoi biso mtosala chipoi biso ozomona oyo parlement debout avec l'effort ya mutu nyonso azali awa tosala yango na propre initiative na biso et puis fond na biso moko nde tolobaki mokonzi ya mboka na biso akokoyamba mabongo te tomonaki ja makabunda utaka soki Rwanda ayaka na bajip soki 5 personnes bayambaka ye atiaka monoko na te voke Martin Fayulu bakoyamba ete. Mais pour créer la différence celui que Martin Fayulu pour la biso azali empereur azali président de la République azali empereur donc azali moto mo guide. Il faut que ça que traditionnellement nous les Africains toyambaka bakontinue nini nde chipo idée nango utaka mpona tosala yango na mbongo na biso moko awa na parlement debout Masina quartier. Initiative wana ya kosala chipo wana financement eutaki na maboko na bino moko to bandeko mosusu edaki to mo ba autorité mo bapesaki bambongo wana tozwa mbongo epai autorité moko te motu moko aida te seulement biso na fort contribution ya biso bakambina bato na biso baparlementaire debout nyonso na souci moi 10 francs 20 francs j'ai kitunga totiaki kitunga ti toluki tosali yango vraiment todepensa mpo nango vraiment tosalaka mo mpona souci ya mokonzi na biso na mbongo na biso moko. Mwana mboka motuna na nga lisusu na ngina tuna yo boyokaki convocation ya Martin Fayulu na justice après baanile yango lisusu esalaki bino ndenge nini? Vraiment d'abord tokolobaki mboka na biso ezotambola na désordre na mbilinga justice ezotambola na ndenge ya bato bazokanisela mutu na bango. Or eza institution ya mboka. Vous avez remarqué que bafundi Martin Fayulu le procureur ne reconnaît pas cette plainte. Aboyi plainte wana. Dans aboyi plainte wana c'est-à-dire c'est que ils ont un groupuscule ya ba individu moko boye ba commissaire basala parquet général na bango. Ba imitaka signature ya procureur batindaka ba convocation na bona ndenge balingi. Alors cette manière de faire biso monyango keza mabe. Eza makasi eza mabe. Pour na biso toyebi ke Martin Fayulu asalaki eloko moko te. Martin Fayulu alobaki a utilisaki kaka aisaki kaka na liberté d'expression na ye alobi ke Chilombo a violé la constitution. Alors je soutiens Théodore Ngoyi oza na même pas na même onde d'idée na ngai. C'était ça le problème. Donc nini moko non fondé plainte moko non fondé eza kuta élément infractionnel te bafunda Martin Fayulu. Lokola balongoli yango bango moko ba comprendre la leçon. Ezali ke ba comprendre que peuple agir
mwana mboka tozalaki na Gombe monaki makambo elekaki kuna tolakise bon que Martin Fayulu azali 10e limité te. Martin Fayulu azali président ya République ya Congo mobimba na 4 coins ya mboka nyonso Congo omonaki déjà il y a eu ébullition gémissement ya makambo ebandaki. Ils ont senti que la pression sociale ekobongola makambo mingi et en plus eloko babangi makasi eza question en vérité ya urne parce que bango na profondément balobi que non pourquoi Martin Fayulu amibengaka président Eli pourquoi azobenga tilo mwaza illégitime yango nde biso to babangi mpona nini biso lingo to profiter l'occasion wana totuna bango balakisa biso élection wana barésultat nango bureau par bureau centre par centre province par province commune par commune ntango bacomprendre ke bamoni makambo wana ekoma na niveau ya bongo baretire parce que resopa bango bakoka te donc Martin aza intouchable aza bidozer moto moko te akokosimba ye alors ye abukaka béton alors que tilo moza de béton ya 0-0 eleki na likolo mamo ebrose donc tozokebisa susu bato ya idps tozokebisa bato ya idps bayeba boye bameka buzoba moko te lisusu na Martin Fayulu sinon tokosan charge na bango tokekende kokanga biso nde pepe tokanga Chilombo kuna na cité de loia toyeni na miso ya bato nyonso topetie fimbu tolakise keno buzoba oyo azosala merci sikoyo ndeko na ngai message nini okopesa na population congolaise na bapoliticien nyonso tu ya Congo? Merci d'abord la population congolaise estilité le 15 c'est la rentrée parlementaire le 15 c'est là que va traduire Chilombo en justice et il y a un problème par rapport à la réforme et à l'institution. Toyoki bango bazolinga ba manigancer ba memango na niveau ya parlement ya Moyibi tozobo ya bato Kabila ba memango na niveau ya parlement bazo alwa plein sortie à crise surtout la voler nango ya réforme institutionnelle ba memango na parlement tolobi na bango buzoba wana le 15 so ba meki yango biso tokende ko siéger parlement tokola la wana message en pesa ba congolais bozala toujours mobilisé bola na mot d'ordre ndenge opesama kokende te la palais du peuple tokola la wana te Chilombo na Kabila bako démissionner wana message en pesa peuple congolais na ba politicien congolais botika ba aventure ba Mike Mukebai na yokiyo yo lobi biloba Mike Mukebai peuple aluka yo soki tozwi yo okokata na misapi moko na moko mbongo lokoso ya mbongo wana osali olie pa Chilombo pofinga président Martin Fayulu to relaxo keno o changu tolobike weza changu esika bayiba pina ya Mobutu o changu esika batumba ba Rwandais tokozela yo voyager nzela ni Mike Mukebai tokokango basinga tokobeta ofimbu na biso bato tokolongo linzaka moko te na suka ba politicien congolais botika ba aventure bosala na sima ya peuple bosuma peuple tokende ensemble to soutenir Martin Fayulu po tobengana ba Rwandais na politique ya mabe ya Chilombo na bato na ye yango wana tokoyebisa bandeko na biso bino moto alibanda mboka vraiment bitumba ya terrain esengaka soutien tozana posa na bino tosenga bino bolandaka Congo Esengo TV ndengo yango nde chaîne oyo ezosoutenir bacombattant oyo ezolakisa keno mosala esala malamu oyo ezoyebisa bato ke bavérité nyonso à travers le monde ezali nde chaîne ofo bolanda alors na yango contact na biso ezali 081 59 28 392 la bandeli plus 243 81 59 28 392 Wanda ozwi biso vraiment en tout cas bolanda Congo Esengo TV merci chaîne ya bien mais wana soki bayoza biso ata na bakokona abonnez-vous Congo Esengo TV promotion il y a ba flash disque il y a 16 gigas na 11 000 fois congolais ya pamba maison Given Mboka Boété, vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.